Etienne Musantu likasi na kanisi sikasika to bali ko kabwana na tikibino ngai la kai bamba te levi na damu boyinde na sina 10 na kisasa likasi ye likasi ye ya de ko na pesi bini merci ndenge manso bosale wate boya mangai na mbuko ya likas naoki matei bapesi biso matei wana ezalika kampana papate ezalika kampana yote me ezali mpana biso banso to lokanzila pote to de kubisama batangili biso mibeko nabutu na tuna kiri kamumoko muntu mwindu alungo wapi muntu mwindu alungo wapi nda mususu boko ko resoroke ebe mundele alungo wapi batata ba mama mutu oya beye ne ete mutu azali image ndenge tomonaka bafoto soko ngai nazali te boza kotalaka ngai na foto oyo ebengamaka baimage normalement na bafoto na biso kokobenga mpe baimage meme foto na yo meme foto soko ya nani me biso ntango tozalaki bana moke image ezalaki komonana foto ya Yesu bien foto ya Sainte Marie ou bien Saint Joseph ou bien bassin mosusu bawana nde ezalaki kobengama image pamba te yango ezalaki kopesa physionomie ya moto mosusu c'est-à-dire moto mosusu te obele oyo azalaki awa na kati na mokili abongi etumba babengi ye saint ou bien bangelu ou bien image ya Jésus Yesu mwana nzambe ayaki awa na kati na mokili mpoate yo na ngai tokoka kojunga esika bikolungwaki banda nzambe alobaki ete tosala moto na lolenge na biso moto abebisaki ndenge moto abebisi c'est-à-dire asalaka bisumu ndenge asalaka bisumu kokabwana eyaki motu na nzambe na lubumbashi naokaki nzembo moko bayembaki nakanisi koroki azalaki nayebi te soko boyibi yango obi dirigeant de GPT me nakanisi boyibi yango lobokoyimango na kiswahili balobi na kati na nzembo wana mwana mokeka mutozasi yango mokolo te balobi na nzembo ete lisumu oyo mwana nzambe akufilaki ngai moto nasalaki yango ngai nani est-ce que ezali papa représentant est-ce que ezali tata pasteur sous régional est-ce que ezali diangenda est-ce que ezali yo ou bien nani mena mokanda oyo na nzembo wana balobi ete lisumu oyo ekufilaka nkolo Yesu ngai moto nasalaka yango Kita
itakuwa urafiki watu duniani hatuna maisha. Kama Mungu niambie, nitakufuata tu, nitakufuata, kufuata mpaka mwisho. Bwana Yesu niambie, nitakufuata tu, hata nitakufuata, kufuata mpaka mwisho. Kama Mungu niambie, nitakufuata tu, hata nitakufuata, kufuata mpaka mwisho. Namimikia Bwana Yesu mimi nilitenda, kazi alipotundikwa mimi nitalipwa. Namimikia Bwana Yesu mimi nilitenda, kazi alipotundikwa mimi nitalipwa. Kama Mungu niambie, nitakufuata tu, nitakufuata, kufuata mpaka mwisho. Mama, nalibaki ndenga ina 10 na mbula ntuku sambo na moko na 10 na 71 ans banda na butami bikamu izoni isika wana batata mama muntu mwindu walungo wapi batu mwindu awa nalikasi nalibaki yango aventure batu mingi bana na biso mingi bazali basavant me basavant na biso bakubongesaka eloko moko te lelo oyo soko mondele alubi bon je faire mes bagages na kutika eloko moko te na maboko na bino ubien bakokutika biloko nyonso te ndenge nazala koloba na yango ubien bamutuka botika na biloko nyonso tu mais inutile bokomande bapièce de rechange na mokili mwa biso nakanisi kulungwa wati na lubumbashi tokosala yango na makolo pamba te po ate tobongisa mwa vice platine ezali eloko mokenda kati na mutuka kasi pourtant eza na valeur e tozali bamécanicien ebele nalobaki yango ntango molai lobi kuna na kolwezi mbala na mbala ntango tozalaki na classe na 1939 la guerre est éclatée na Belgique donc pendant la guerre 40-45 la guerre ezalaki na Putu bana mingi bayaki kotala bafamille na bango c'est-à-dire les fonctionnaires belges oyo bazalaki kosala na kati na mokili mwa biso po bakolonize biso bana na bango bayaki pendant les vacances et dans l'entretemps la guerre a éclaté en Belgique banda ntango wana moyen kozenga na bango ezalaki lisusu te bana na bango batiaki bango bakalasi moko na biso bana bato mwindu na kalasi na biso toyambaki mwana moko wana azalaki me voisin na ngai Pierre Meclo ya soro soko tutu français nga moko na bandi kulenga bapesi nga voisin ya mundele mayela nazalaki komona ye mpambo te azalaki la peau blanche je croyais il était plus intelligent que moi kamba te azali mundele nazali kubanga bapesi nga voisin ya mundele nakanisi ye baleso mingi nayibi te na kutunaka ye et pourtant c'était le contraire mwana wana ntango bo examen ekokaki atine akomi mwa mokanda aglisi yango na so na bana biso alobi Joseph je voudrais donner mon service je suis ton voisin mais je crois que j'aurai difficile pour répondre aux questions qu'on va nous poser. Je voudrais vous demander un service voisin. Je vous en prie et que ce soit un secret entre vous et moi. Le secret,
c'est de nous donner les réponses sur toutes les questions qu'on va nous poser. Vous allez vite écrire. Préparez-moi toutes les réponses, remettez-les-moi. Comme ça, moi, je vais le copier. Dès que j'ai reçu la note, je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas un piège que nous mettons? Un blanc me demandait, à ce que je puisse l'aider. Bon, je vais faire le malin. Eh bien, j'ai préparé une réponse, mais qui était forte sur un sujet. Et je croyais, toutes les autres questions, réellement, je lui ai donné les réponses exactes. Mais sur une question, j'ai bien voulu tendre aussi, moi, à mon tour, un piège. Je voulais à tout prix connaître si réellement il était plus intelligent que moi. Eh bien, je lui ai préparé une fausse réponse et il a copié bêtement. Déchiré le papier que je vous ai donné. Il a tout déchiré. Ah, alors je me suis dit, si je lui donne l'autorisation d'aller présenter, il va avoir un échec. Je lui ai demandé, mais mon cher ami, est-ce que vous êtes en train de mentir? Il dit, mais voisin, mais cette question-là, je n'ai jamais étudié ça. Ah! Mais quand il vous parle en français, aïe aïe aïe, les apparences se trompent. Donc, na makadi sinangai na zaleke kukanisa toujours que mundele alekati muntu mundu na mayele. Peleki sikawana. Na tei na putu na te kukuta na bana na bisu na ba université. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, ou bien en France, ou bien n'importe où. Mais nous monasinde bana mundu bazala kama yele. Moni mwana mwindu basole examen na bamundele mwana mwindu azala kubima toujours le premier. Oh. Je répète, les apparences se trompent. Banda tango na bami kumituna. Iyo mundele ngai mutu mwindu. Na pesi une fausse réponse, il a copié ça bêtement. Il a fait du plagiat. Banda tango na conclusion na ngai itende kiboye. Donc bazala kaka bête le kola biso. Ngai la kwanza. Siku ya kwanza alafu kunaangalia kule ba papa ba mama kukamwa mundele kasi sikasika wasoko mutasali université na ye kwamba tena moni bato mayela batundi awa na kati na mboka na bisu ya likasi bana na bisu mingi bazali basava tango nazalaki kopesa bana na mai na mona kinde solo ba intellectuel valable bazali bana oyo bazali na avenir. Mais est-ce que vraiment on arrivera? Est-ce que bakukuka tango bakusilisa baklasi na bango ok na putu comme ingénieur comme soko docteur? Est-ce que on peut faire ça la réalisation sur le même pied d'égalité qu'un blanc? Mutu mwindu anongo wapi? Nzemo ilubi etedi sumo yo babomu na kankoli Yesu ngai mutu nasalaki yango. Ngai nasalaki di sumo na ndenge nini? Ngai nazalanga mutu mwindu. Totangi na kati na mukani mwanzambe. Mukolo ya ba memisa kankoli Yesu ekuluzu. Tokenda kiesika wana. Kuna mabanga na zelo. Neba luviete mutu ya mimi naki Yesu kuluzu azalaki mutu mwindo. Na Israeli ezali awa te.
Israeli zali musika muntu mwindo ana alungwaki wapi? Tani ete tangu waze kutika kuluzu teyibi lisusu te esika nini bakendaki na ye asalaki mosala nini simane yango biso moye kufulaka mwana nzambe nga moto nasalaki yango en tant que qui batata na bamama nalobaki lobi tangu tozalaki na kolwezi en présence ya mokonzi ya l'État. Pour la première fois, on a connu na Poutou en 61, le 27 septembre. Mais quand on a vers les années 1923, 24, 25, 26, on a dit que Kamari Kamumoko, ils allaient faire sangaï moins kaka na kati na mutima. De comme on a dit que Kana Mukana Moko, Baninga na bisu ba protesta bazalaki na yango. Edenga magana Congo vitu vya zai mwa buku wana ezalaki makambo ebele kasi lituni moko ezalaki kuna lituna wana ezalaki kote na bato boye bino bokandisi mputu ezali mokili nini ou bien ezali eloko nini mputu obeka Congo Europe yango ezali nini mais kone nakati na mukanda wana elobaki na biso ete mputu ezali mwa mokili moko ya ndenge mosusu mais ndenge nini namonaki ete lokola bango bato bamemenaka biso bamikanda nyonso tu ngai nayibi kotanga pamba te mondele alakisi ngai nayibi kokoma mwa moke nani alakisi ngai mondele banani bamemeni biso makambo ebele eza na biso lelo na kati na mokili mwa biso ube na kati na Afrique mondele bamondele balakisi biso makambo ndenge na ndenge banda motango wana nayibi malamu te mondele azali nzambe mondele solo azali un être tout à fait spécial pamba te manso bazali na biso bango bato basali biso yango bango bato bakosalaka biso yango banda ntango wana vraiment ezalaki lisusu na dutela moto te mondele azali un être spécial. Alors bakoko soko mondele abima wa biso nyonso tozali awa ndenge ntango bakangaka biso na 1921 mondele ayaki na basoda ayaki na baninga na ye ayaki na makambo ndenge na ndenge bon sima na kokangama na biso ezalaki kosalama ndenge nini tozali awa biso nyonso to un simple messager ou bien un planton parce que alati ekoto ya motani tomoni ye biso banso tomechi kaka akanga biso kaka okamata singa ye moko obidi alobi na tata na ye alexia bango singa na kingo bokubuje te pone nini azali motinami ya mondele mutu mwindo alunga wapi mutu mwindo alunga wapi mutu yosoto atali alubi ngana komi ndenge boye muninga mutu mwindo alunga wapi bamundele balakisi biso nyonso tu ezali na biso lelo oyo simo ezali mabele ezali awa na kati na mokili mwa biso kasi soko mondele atei na ye nakalisi moye kotonga lisusu ndako na basima ekozala te toyibi libanga yango esika yango ezali kasi pamba te mondele asi atei na ye ya solo tokozongela kotonga bandako na biso na potopoto lelo esika nyonso kokenda totongi bandako kitoko kitoko mingi na kati na biso ingénieur mécanicien moto ayekoli mingi solo moto aza kosala mosala moko très intéressant kasi
Nous allons ingénieur mécanicien. Mais pour te bon moi et loco et il faut te recourir au Mundele. Or nos ancêtres quand on Mundele a commencé à noter bakuka ko sala bibende bazala ko sala bilo konde na ndenge. Kasi banda Mundele ye allez tu abandonner to tiki banata ngwana vice platiné à voiture et loco moke. Quand un ingénieur mécanicien noir a go sala yangote na tina nini et loco nini ezangi biso na lewaki na 61 bana di boso na kenega na poto na tanga na boko ba misioni le poto ezali mokili moko ya ndenge motoso eso ko totali batio so bazala ko yako na ba Mundele azala indien avec la peau rouge je le considérais toujours pour un blanc azala ba oyo ba kwa peau jaune le kola yeso azala ke Mundele te Yesu azala ke Mundele te nini tondine te Yesu azala ke Mundele non Yesu azala Mundele te soko tana kati na ba image au moins que c'est une réalité Yesu azala kana ye Mundele te bango azali jaune kasi soko azali sika moko na ba Mundele na oyo azali peau rouge na oyo azali peau jaune na oyo azali peau blanche bamimoni nde bango bazali na bango bamindele considération na biso bango moko bakosala distinction kasi biso bato mwindu soko un indien abimiawa alati basapati kitoko alati tomoni Mundele moko yafuna azalaki motane mpenza omoni bamosusu oyo bazali jaune soko abimiawa tomonaki Mundele moko azali vraiment jaune or ke distinction ezali ngai moto mwindu nazali oyo peau jaune azali peau rouge azali peau blanche azali mais bapeau nyonso tu wana bakomimonaka baleki motu mwindo nakendaki na mboka na baindien oyo babengi bango nde baindien sauvage bato wana bakolalaka belene likolo na bangumba ezalaki na mboka na bango kosekana te baza na ndako te kasi mokolo oyo bamerike bamemaki ngai kuna me nakamwaki ntango tokoyi na vale moko oyo ezali kuna oyo bamerike bavwandi mpo ate bashege bato wana pamba te bazali trop sauvage ntango tokoma wana ale ngai na tuti ya bakosi na ngai na baoyo tokendaki bien ntango balobi okutala bato wana ndenge bango bakozalaka nga nakanisaki ete kasi bantongo bandako na bango wapi ntango babeti ngunga namoni na montagne na ngumba moko zokona ale ondire porte efongwani namoni tata moko gaya moko te azali monene awa biso ozali na molai lokola motu wana ntango alati kote na ye bapluie d'oiseau elamba na juste te eseka ale akiti na singa aye wana molai monene soko na soki ngai mopuse boye soko aye awa na kotala ye boye epe ntango komi wana oyo interprète américain memaki ngai wana arrivé na ye voilà oyo azali mwana papa Simon Kimbangu azali invité du gouvernement américain na délégation na ye alors baye awa pate batala bino curieusement moto oyo amemaki ngai kuna américain wana aleki na moto wana pesa ye mbote ngai mpe na bozoba na ngai nakamati mbote napesa alibi ale kopesa ngai mbote te ye moto mwingi boyo ngai napesa yo mbote natali ngai nalati basapati ya kitoko nalati elamba ya kitoko eye alati baplime d'oiseau kasi alibi ale lungwa ngai napesa moto mwingi mbote ye lingi ngai nakoma mwingi lokola ye oyo colonel amemaki biso ye Mundele alibi me tien ngai Mundele nazali koembrase ye
nazali kopesa ye mbote maboko na ngai ndenge nini nakokoma moto mwindo ndio te yo ozali na kisi na yo soki olati yango okoki kopesa moto mwindo okokoma na ye mwindo lokola ye te kasi ngai nazali biloko wana te naboyi nakoki kopesa ye mbote te alobi ozali kolakisa ngai soni oyoka soni na yo wana etali yo ngai nakopesa ye mbote te mpama te nakoki kondima te nakoma moto mwindo ngai natali nalobi kasi moto yango mpe ndako ezali te abimi na kati na mabele lokola ndeke ngai na tutu boyebi natali na basapatu na nata te kitoko kasi alingi kopesa ngai mbote te pourquoi parce que je suis noir wana ezali nanga pasi esalaki ngai na eso moko monene mokolo mosusu tozalaki na israel tokendaki du côté palestinien tokoti na kati na mur de Jérusalem ebe tokumi kuna namoni mwana mwindu moko soko aza na 7 ans de 8 ans alati mwa coupé ou bien peut-être une petite culotte na mwa blouse ya mwindo ndenge bato na kala ya biso baza kolakisa bango elamba mwindo namoni mwana moko aye ya mwindo nakabu kasi mwana wanungu wapi tangu wana ye perbe na yalaki asali papa nzala kasi mwana mwindo alungu wapi na yido kulibana ngai kiarabe te mwaye bate na tina ye ezali te me na moyibi kaka nde azala kolela nzala tangu na uwe asali kaka bengana mwana nzambi mawa esali ngai nakamati $20 ezalaki nanga na posi na mwana wana asepeli bon nga nakei mon directeur de cabinet c'était bena azali koya nsima mais tawaka ntango napesaki moto asumbaki bankoko na ye azalaki na kati na miri wana azalaki kotala ntango amoni kaka billet ya $20 wana bimisaki napesi na mwana ye akiti mbangu aye alia botoli na mwana wana directeur de cabinet na ngai bala kolanda ye na nsima elanda kolanda ngai na nsima ntango amoni boye ale akangi mpe arabe wana maboko aboteli billet réaction arabe wana alobi mais tiens mais vous êtes un fou. Qu'est-ce que ça pour un geste? Mais vous êtes un impoli. Ben elle le regarde, Ben elle lui dit mais je pense que vous êtes plus fou que moi. Les $20 on vient de donner à cet enfant et ce n'est pas à vous. Alors il a dit vous ne savez pas. Mais ses ancêtres, ce sont nos esclaves. Donc les 20 zaïs et les $20 me reviennent de plein droit. Bena Tango Okiboyo Bena Asiri Kalbi, je ne vous le remets pas. Parce que c'est sorti de main de papa et je ne vous le donne pas. Allez. Asiri ici $20 dans ma poche. Vraiment, montre-moi à l'endroit, Mawa. Malheureusement, je ne sais pas m'exprimer en Swahili pour que vous tous vous puissiez comprendre ce que je voudrais dire. Soko Totali, Nakai na Australie. Namasi Nangai na directeur de cabinet Nangai. Na 1980. Nakumi na Mbuka Boko Babenga Kakuna, Melbourne. Une grande ville comme Kinshasa. 3 500 000 habitants. Mukili wana ya Australie ezali mukili ya batu mwindu ya bamundele te. Kasi bisi yosu tuzali awa ningi te ibi ete mbuka wana ezali ya batu mwindu. Ibi te ibi mbuka bamundele. Orke ezali ya batu mwindu. Batu wana natali bisu bantu tuzali wa solo tuzali mwindu. Kasi soko omonenda batu wana baleki yo mwindu. Kasi suki ya mundele. Ntango na kumaki na Melbourne le 12 mai 1980 à 7 h du matin. Koka moi. Tango to bini na avion,
sika toke na regard mtaki te remplir formalité ya kokota na mboka wana medika momoko isalaki nga pasi ntango tozali kokoma mokanda kosala formalité ndenge basalaka nomoni bamunde oyo babimaki liboso na ngai bayi koloba éminence mais il a vos frères qui vous attendent ici nos frères ici en Australie d'où viennent ces frères là bon nalingaki ndena continuer kosala mikanda mais lui te nous allons les remplir à votre place allez d'abord rejoindre vos frères ngai na mwasi na ngai tobimi nokinoki tokoti ntango tobimi na kati na porte tomoni bato mine bato mwindo ezali mboka na bango dans une capitale comme Kinshasa où il a 3,500,000 habitants na kati na mokili na bango bato mine na mboka mobimba wana bato mwindo bango mine kaka bakoko kovwada na mboka wana tomoni solo bango bazalaki mine batelami namoni ya pancarte bakomi éminence liangenda na kei mbangu na sepeli natonga balingi wote ntango nalingi kopesa bango mbote baboyi likambo nini oyo te kasi boza koluka nani oyo tuya koluka soni éminence liangenda mais c'est bien moi batali yo nalingi solo ezali ngai batali ngai oyo azalaki mbuta muntu atali ngai nongo na makolo tina motu nalingi ngai oyo jangenda bango balingi eske ezali mpenza yo mwana simoki mbango nalingi ezali ngai batali ngai balingi mbuta muntu alibi te yo okoki kozala ndenge wana te soko yo ozalaki mwana papa simoki mbangu oyo toyibi biso bantowa nde okumaki mpaka erike na mbula wana na 1980 nazalaki na 62 ans nalobi nazali mpaka nazali na age 62 ans bango balobi ce n'est pas vrai nakamati passeport napesi bango batangi mais comme nayibi ete renseignement ezalaka incomplète bango balobi oui ya solo tomoni kumbu na yo kasi mpo ate toyiba soko ezali yo soko ezali yo te bisani na dote nakamati livre d'identité na ngai esika nyonso nakokendaka na komema buku na ngai esika nyonso nakokendaka meme bino bato ya mbuka awa na likasi soko natuni banani bazali na buku na bango sika soko bovaa na kati na mbuka na bino nayibi te soko nakoki kotuni nayeliza kwanza banani bazali na buku na bango ya mpako carte de citoyen l'excellence bayo bazali na yango bato ya likasi bayo bazali na livre d'identité na bango carte de citoyen ebongo soko leta ye koencercle biso atuni ete ale moko te akobimako na soko buku ya mpako ezali te ebokobimela ndenge nini ete ngai esika nyonso tu nakokenda nazali na buku na ngai bokosanisaka nemini pardon ete ntango na lakisi buku basali diangenda akomala je importe évidemment nazalaki na buku oyo ya sika diangenda kontima bati entre parenthèses Joseph fils de Simon Kimbangu ntango batali fils de Simon Kimbangu ale baleli bango mine e mama batali e de Moïle Marie balimi solo ezali yo mais tomoni mawa bona nanga mwa moke bodi misangana yo kujwa mwa montango ngabe nazali presse tomoni mawa yo ozali mwana papa Simon Kimbangu bino na Afrika bokokanisaka nini ye Simon Kimbangu ezali kaka bino biso bato mwingi lokola bino nkoko na biso mosusu azali kuna na likolo nani atango baleli boyo baleli tango baleli so ngai na kulelaka ngai ebende te soko moto akufi na kulelaka te kasi mokolo wana nalelaki
pamba te bango balubi ete est-ce que bino bokanisi ezi papa Simon Kimbangu ezalaka bino na Afrique ebongo biso nkoko na biso nani ntango nalobi ete solo yo mpe ozalaka mwana papa Simon Kimbangu lokasi mpane nini bobosi biso boye. Deuxième question, est-ce que biso mpe nzambe moto asalaka biso? Est-ce que biso mpe nzambe ka moto asalaka biso oyo esalaki bino na oyo esalaki mondele? Ntango baleli ayi lampe namoni mawa osalinga mingi deba moto muntu wana aleli lokola mwana moke na baoyo amemaki bango nini babandi kolela ngambe mai mabini na miso mama mpuma longo atali mobana ye yempe aye mosala ebimi bamundele nyonso baye kokutana biso oyo tozalaki na bango nzela moko ekasi nino sirpa nini oza kolela moye ya kopesa nokinoki réponse ezali te pamba te bango balobi mwana papa Simon Kimbangu biso tozali na nkoko mosusu te. Simon Kimbangu azali moto oyo azali interprète na biso pre ya nzambe ekasi bino na Afrique botiki biso ntango wana bopesi na histoire nde tala il y a 200 ans je parle bel et bien du 12 mai 1980 bango balobi ete il y a 200 ans nous étions nous aborigènes de ce pays. Nous étions 14 millions de Noirs. Et l'homme blanc qui nous a porté la soi-disant civilisation, ils étaient au nombre de 200. Maintenant, l'homme blanc, ou bien les blancs sont devenus 16 millions et nous qui sommes les natifs du pays, nous sommes réduits à notre plus simple expression jusqu'à nous réduire à moins de 300 000 habitants. Et nous sommes partis tous les autres. Adam et Ève, ils étaient des Noirs. Je l'ai toujours dit que depuis que j'ai découvert et que cette terre que vous avez ici à l'Italie, la même terre que j'ai dans le Bas-Zaïre, dans les Kivu, dans le Kasaï, que ce soit dans le Haut-Karou, dans le Équateur, ma belle mango wana kona kukuta na wana poto, okana na Europe, okana na Amérique, okana na Océanie, okana na Asie, okana kukuta na kaka bema belle oyo. Nzambe alubi ete tosala mutu na lolenge na biso. Conclusion, nomoni ete mutu ya liboso ya Salamaka azalaki mutu mwindo. Tolinga te ezali ndenge wana. Mutu ya liboso ya Salamaka azalaki mutu mwindo. Adam et Ève donc bazalaki ba ancêtre na biso. Makambo maleki biso mingi, mpasi eleki biso mingi, mpoate to effectuer des recherches. Le plus grand défaut que l'homme noir a, même les intellectuels, les plus avertis, mais ils ne se donnent pas la peine de se découvrir qui suis-je moi en tant que noir. Nous avons des grands chercheurs africains, mais qui préfèrent chercher les autres. Mais se découvrir soi-même, nous vivons toujours dans l'ignorance de notre propre personne. Et à partir du moment où nous n'allons pas nous découvrir, nous allons continuer à dépendre des autres, qu'on le veuille ou non. Parce que le reste comme on est la vie, on a fait le discours beaucoup de pas matin, on peut faire une discussion sur matière première, on a beaucoup de ça là-bas, papier, en tout cas. Na éviter to bana ko kuma so na da mamaka ya ni na éviter ou makasa ni na éviter kasi meje na mazana biso le savoir-faire nous l'avons mais malheureusement nous sommes handicapés. Nzambe alubi ete ya solo ndenge bobebisi bokumi na pasi totangi yango
rien que lisumu ya kam na tata na ye Noe. Noe apesi etumbu na mwana na ye. Kama ndenge osala boye ozwi etumbu. Etumbu yo ozwi bana na ye bakubuta mana yango. Bana na yo bakubuta mana yango. Donc nous avons été condamnés. Mama batata na kutana nano hapa nani kazi bisu turubaka bisu tuzana generation ya nini bisu tuzana generation ya nini sasa pase na yako nao bisu tuzana generation ya nini uliza kwanza na Kiswahili generation ngana ilitenda bakopanga tangu. Papa anauliza kwa sisi wote watoto wa Likasi ya Kama, sisi tuko wa kizazi ya ngapi? Quatrième génération papa. Vous allez quatrième génération ya solo bondini yango. Alors mawa tokotanga kama kana matoto nzambe kasi kulimba la Kongo sasa pastor ya tedisi yakana nao yakana Biblia na hiyo tozali quatrième génération makama baby yo mko tangira kabisa sasa kitoko kuna exode 20 na hiyo na kanisi okotangira kabisa nini banda kaka na premier mboka liboko ti okuma wana isikaona lala kwa hiyo jina amri 10. Mungu akasema maneno hayo yote akisema, mimi ni Bwana Mungu wako aliyokutoa katika nchi ya Misri toka nyumba ya utumwa. Usiwe na Mungu mwingine ile mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala kitu kilicho mbinguni juu wala duniani chini wala ndani ya maji chini ya dunia. Usiinama mbele zao kuzitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nikipatiliza wana waovu wa baba zao hata kizazi cha 3 wala cha 4 cha wale wanaonichukia, na nitarimia ole kule mwenyewe kwa ngana wote malamu pamba hiyo ndio wote kutanga kama kile kutumeka kama mke ale wana sasa ni pale usijifanyie sanamu ya kuchonga wala kitu kilicho mbinguni juu wala duniani chini wala ndani ya maji chini ya dunia. Usiinama mbele zao kuzitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nikipatiliza wana waovu wa baba zao hata kizazi cha 3 wala cha 4. Tozali generation nini? Tozali generation nini? Ekati na mukana matata nzambe balubi ete ngai nzambe baoyo batiola kingai na kopesa bango itumbu bana na batata na bana na oya lubi ete yokam bana yo moko bana na yo bana na yo na bankoko na bana na yo bokobutama na isi eitumu teili yango soko teili yango te teili soko teili kamona te esika ovalubi ete ngai nakopesa etumbu banda na batata